Mbote balandi ya masolo ya sika. Lelo tozali le 13 septembre 2013. To lisusu liboso na bino balandi ya masolo ya sika pona ko betela bino sujet na biso na mokona lelo. Sujet na biso na mokona lelo ezali comportement ya mibali na biso. Comportement ya mibali na biso ba congolais vraiment ekomi likambo oyo esengeli na biso to betela yango c'était. To ye ko beta likambo ya mibali na biso comportement na bango to ye ko beta c'était po ete ekomi lokola maladie. Maladie wana il faut ezwa tonga po esila. Toko beta lisolo ya comportement ya mibali na biso. Oyo ezali likambo ya pasi. Oyo ezali likambo ezali ko bebisa ba couple na biso. Oyo ezali ko kotisa séparation na kati ya mabota na biso. Yango lelo to ye. Tozui sujet ya koya ko beta sete na likambo oyo. Bande kono ko pesa exemple moko. Ezalaki na papa ndeko moko azalaki na mwasi na ye. E komaki na tango mokolo mususu bapaya balobi ndeko tozwa kotala yo. Mwasi a se préparé, mwasi a lambi biloko, mwasi a bongami. Bapaya baye na ndaku, bapaya bavandi, mwasi azwi biloko atie na mesa. Kotia mwasi atie biloko na mesa bapaya pe bazwi maboko na biloko bakomi ko se servir. Bakomi kotia na kati basani na bango. Bakomi kolia bandeko. Me komaki na tango mobali ya mwasi wana alia ameki biloko boye. Ah! Mungu ezate. Biloko tie mungu te boye pona nini? Yo ba kolamba te bandakala. Na bisako na miso batu bandeko. Alokota basani bandeko de bataki biloko azongisa na kati ya nzungu. Akenda kotia yango na resho. Abandela kolamba biloko wana atia mungu wa mususu. Papa ya bazolo bani tika eza bien. Non. Moso na yebaki te. Soki pourquoi na balaka ye. Likambo ya kokamwa mibali na biso. Kofinga basi salite. Kofinga basi solo. Kofinga basi liboso ya batu. Bosila soni. Okomona mobali alati kitoko. Okomona mobali alati style ya sika. Oh nyonso toko bima. Okomona mobali akangisi suki. Mezwa yaka kotia na ndaku. Oko regrete. Oko yina mibali nyonso tu likola mobali wana o moko vandaki na ye. Ezali makambo ya malamu te. Exemple mibali toko bete ya ndeko mususu. Azalaki mususu na mobali na ye kaka na kati ya mboka ya Hollande. Po masolo ya sika ezali masolo moko ebimi na kati ya Hollande. Ezali masolo o ezali ko beta matangu nyonso na kati ya mboka Hollande. Ndeko wana mususu bandeko azalaki na mobali na ye. Mobali soko tali kaka na libanda bozo mona mobali moko azomona na caractère ya malamu te. Mais ozolo bana se ya motema ozobimisa yango na misu na ye te. Po ezomona na me ozana baduti na yo moko za ko mire kaka na se ya motema na yo. Kasi ekomaki na mukolo moko okutani na mwasi wana ya ndeko wana ya mobali. Okutani na ye na nzela mama bondi. Oh malamu ndeko. Ndenge ni papa na bana. Papa na bana tozakali susu te. Oh ndenge ni boza susu te. Te to kabwana. Oh pona nini? Wana soko sala sambla lokola mutu moko neti. Lokola mutu moko neti oyebi te mesa motema no na yebaki na ngai. Po comportement mobali na soko tali kaka na misu boye. Eyebani ke emuna ni deja ke no mobali ona mwaso boke musika te. Oh to boyana. Oh pona nini boboyana ndeko? Ah mobali caractère mabe, mobali ko beta betanga na ndaku, mobali musala na yeba ndeko lazaki na mukanda te, kozanga o nga zanga ka mukanda mobali atanga na ndaku, abotisanga bana mibale. Mobali ko finga ngai atala te. Anyokoli ngai ko finga nga mwasi mabe. Yango chance nzamba sungi na ju régularisation na ngai ndeko, yango moni na senga kaka to kabwa na biso. Mobali akenda. Ezali malamu te. Ezali kambo ya kobetela sete. Bino bozozo basi ya batu. C'est vrai, Bible lobi ete mwasi na mobali soki ba kutani bakomi eloko moko. Mais mabala na biso za bongo te. Mabala na biso tozalaka kaka batu mibale. Mwasi na mobali. Soko kontena bana ekomi batu misatu. Tadi mutu na mutu azali koyamba mopaya ndenge na ye. Ezalaka te. Mopaya ya mwasi
ye wana azali mopaya ya mobali me na bandako na biso ekoma soki mobali azali koyamba mopaya na ye bolimbisi soki mobali ayambi bapaya na ye okomona mwasi akozala wana te ayebisa deja mwasi soki nayambi bato na ngai namona ko awa te bandeko okomona na bandako mosusu mopaya ere ye koluka mobali abeti porte tin porte leli mobali afungoli ube mwasi afungoli ere otala kaka mopaya ya mobali aye oh bonjour mama nani André azali tone mwasa mobali akotala ye na misu moko bino moko kutu bokokamba atiki porte ofungama yo po matio na tata o matiti na ndaku okoma na ndaku boye oyo kokuta nde muto oyo yeli mobali mwasa longwe mbala moko wana ake dans na chambre ake c'est dire etali ete makamu na bino ya yo na mobali na mobali na ye ezalaka te botika ba comportement wana ezali ya malamu te toye kobeta yango sete mwasi na mobali esenge na bino bozala eloko moko esenge na bino boyokana malgré bato mibale kovanda place moko ezali pasi kasi fo koyokana bomeka koyokana mibali misusu azali na tongo alamuki na ye bandeko kongole moko asala mwa restaurant na ye ube asala place akokataka suki mobali wana place nende yango wana ekoma kokende kovandela atika mwasi na ndaku mwasi kamaradi te asololaka na mwasi te kozonga na ndaku nezelaka kaka poko ayebi kutu akipaka kutu bana te akipaka kutu mwasi te alors basi bazali bakomi kose plaindre mwasi wana koboya yo ofinga ye ndumba olobaka aza caractère mabe azo éducation mama na bango non avo tala defo ya moninga tala nanu yo moko biso tokomaka kotala mabe ya bato mosusu antata mabe na yo moko boyi kotala ndeko po ovanda na moninga na yo malamu il faut oyeba nanu mabe oyo ya yo wana nde nayebisi bino mpe naza koasire bino ete okovanda na bandeko malamu mais soki oza kotala kaka mabe ya bandeko mosusu okozangaka bato pe un jour okoma mutu oyo akufi na kati na ndaku ye moko et pourtant na mwasi aza na bana me na kati na ndaku boye komona ye moko akufa ezali malamu te fo kolobela likambo oyo mibali mosusu ya biso bakongole bakoma kozwa nzoto ya basi na bango na makasi soki mwasi aboyi kopesa ye jour wana ta mosusu ana papa naza fatigue na lembi mobali asiliki osiliki okomi lokola mutu moko boye soki ndenge nini nazangi kutu na kombo ya kopesa yo ezali malamu te mwasi apesaka yo nzoto soki mokolo wana aza ya bolembu supporte yo lingo komisa ye nemi likolo ya nzoto soki yo bimaka na tongo wana okendaka kovanda epai ya bato mosusu osala bakamaradi place mosusu oboyaki kamaradi na mwasi na yo mwasi na ndako akoma enemi alors yo kozonga na ndako na butu mwasi alali na ye ale okomi koderange okomi tokotungisa ye na butu soki aboyi na ye comprendre meka kochange ezala un peu normal ovandaka na mwasi na yo mwasi azomona ozoyede ye mwasi azomona mobali azalaka bien pourquoi kopimela yo nzoto mais mwasi azali kopimela yo nzoto ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas alors oboyi kotala defo wana ozali kotala kaka ke pourquoi pimeli ngai non ezali malamu te toye kobeta likambo oyo sete na mokona lelo ke botika comportement wana mibali na biso bakongolais botika ezali malamu te botika okomisa mwasi ebowumbu okomisa mwasi esclave na yo na ndako mwasi abimaka te soki omoni ye kaka na mutu osiliki omoni mwasi ta mosusu place moko boye ta mosusu osalaka ube soki ozalaka place nini omoni ka mwasi aye ta mosusu abeta tu analanda mobali na ngai nakende kotala ye okomona mobali oyo kosala nini awa ndumba natikaki yo na ndako sikoyo olingi nini olingi mwasi wana asala nini aza mopepe te atambola te olingi okomisa ye nani yo okomi nani na vi ya bato tolingi makambo wana te mama
place bino pe bozali tolingi makambo wana te soki eloko esimbi te olingi mobali c'est bien boke bokovanda place moko c'est bien mais soki omoni mobali akomi kobeta yo akomi konyokola yo mais il faut kosenga bando senga bando le que ça suffit parce que mukomso ko bomo pamba mukomso ka nega ka mesana ko beta beto beto place maboko yo kufi ye wana ba ko zoya akina prison bana bakotika na pasi uzabala mu vande ta bokabwe na bino ovandi musika na bana na yo uzomona ta papa na bango na musika toujours forcer makambo biso moko ezali malamu te eloko esimbi te bakabwanaka eloko esimbi te atakutu eloko esimbi te foka kokabwana problème ezali yango wana bandeko balandi ya masolo ya sika toyeko betela bino lisolo ya sika po ete bolandaka biso tango nyonso pe boyokaka batoli oyo tozali kopesa bino conseil na biso mpona bandeko mibali bobongisa bizaleli na bino bandeko bobongisa mwasi na mobali soki bolingani bokomi mutu moko botiki famille na bino na Afrique bandeko bamususu pe bakutani awa na kati na poto ezali mabe te soki bokutani awa na kati na poto ekomi mabe kosala famille bokoki kosala famille bosali famille na bino yo mwasi na yo na bana na yo bodevelope bokokoma ebele pourquoi olingi ozwa mwasi na yo monguna ndeko mobali pourquoi ezali malamu te libala esalama mpona kose comprendre bo sololaka yo solisaka mwasi te banda ntongo bimi okei mwasi azokoma na baide ebele tala mutu soko azali koloba te avandi nie makanisi ekomaka ebele na motema alors rpe okozonga na butu osala eloko moko te oyedaka mwasi te ni na musala moko te ya ndako osalisa oyedaka mwasi te nga naza mwana mobali nakoki kosala te ekoma kuna bandeko mosusu mpona zongela susu lisolo ekoma bandeko mosusu mwasi alambi boye aliaka ne lisusu na ndako te me nanu mpo mona epena mwasi mosusu te aliaka lisusu te place kaka wana bimaka soki amilelaka kuna ye akona na ndako boye ata kutu mwasi atielaki ye biloko ata na butu na mesa akofungola ata nzungu te akotala yango ata te ake abwakami na mbetu kuna na tonga abande lisusu kobima na ye ezali malamu te boyokana zala malamu na mobali na mwasi na yo zwa ye lokola ndeko na yo mwasi aza enemi na yo te na mwasi kutu bokoki kosala famille munene ekoleka kutu ta osusu famille na yo po aza mwasi oyo botisi ye bana obimisi bana bato mosusu na nzoto na ye ala aleki kutu na famille na yo na importance ezali malamu te basi baza minemi na bino te basi baza bawumbu na bino te koto na bandeko na yaki pona beta sete na likambo wana baye bozali kolanda biso comportement ya mibali na biso lelo soki bokomi koloba basi ba congolaise baza boye vraiment mibali faut bomitalaka nanu bino moko avant ya ko juger basi na bino parce que soki mobali yo obali mwasi yo nde mutu okolakisa mwasi comportement na yo c'est l'homme qui dirige mobali yo zali ko diriger mabe mwasi pa kokoma ne kaka mabe olinga te soko ozwi mwasi olakisi nzela ya baconcert olakisi banzela moko ya mabe mwasi akolanda soko olakisi mwasi karakter ya mabe mwasi akolanda kokanisa te ndenge obimaka wana okendaka mwasi atalako kaka boye azokopie comportement na yo un jour akose venger yango tozosenga na bino baye bozali kobota na basi baye bozali kobala vraiment bobatela libana na bino malamu ezali pona esengo te pona koyoka kaka ke non nabalaki nasalaki mariage non ezali kaka pona mariage te suka wana bato baye bosangani bomeli bosuki wana non ebele ezali koya na nsima okokoka alors conseil na yaki nango na mokolo na lelo yango wana mpona bandeko na biso mibali botika makambo wana bozali
kolanda vandisa mwasi na yo na ndaku zala na mwasi na yo sala ba besoin ya mwasi na yo vraiment akolinga yo akotala libanda te. Merci bandeko balandi ndenge bosili kolanda biso tokomi na suka ya émission na biso mbote na kopesa mbote na ngana mama Chantal Mambo na kati ya France na pesi mbote ya kuyalu bakembisa na pesi mbote lisusu na Marie-Laure Vérité Choc botika na malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir.